ayebi nzambe yango moni souvent ntango nalelaka nzambe nasengi na yo lakisa ngai oyo akoka na ngai oyo akofinga ngai lakisa ngai banguna na ngai nzambe. Na Congo soki héritier asengi faire pardon te tozawa générique ekosimbaka te ngai mutu nalobi yango soki héritier asengi faire pardon te Fifi Siwa obengi ngai ozo enregistre ngai otiango na réseaux sociaux yaka kosalela biso analyse ya générique ya magoda oyo héritier beti analyse ya fere prince bakali oyoki mbangu na makambo ya fere générique ya héritier ndenge bimi magoda bolukelanga prince bakali botindela prince bakali yango nasenga prince bakali soki azalaki fere nde mutu abetaki générique ya boyeke générique ebimi bien te prince bakali na miniti oyo tolingaki tomela mai na tonga po soki azalaki fere nde bobandi koseka fere awa tolingaki tolala pongi te Fifi Siwa yaka osala commentaire yaka osala commentaire magoda oyo bino bozelisaki bato ke héritier azokanga mboka yango ebimi yaka kosalela biso commentaire tokritike mutu te tosimbi héritier na musique me magoda oyo c'est comme si héritier batia ye na libabe oyo ke héritier kobetaka générique ya malonga te na mokili makambo ya fere awa bino boyoka mbangu bakali aza bozwa live nanga botindela bakali ko nazoluka bakali ti bakali aza numéro nanga ya WhatsApp ko yango wana pe na tie yango pe na afficher na comment na afficher na titre ti bozwa live o botindela bakali ko mutu na héritier ka basele ta musique héritier ngam na pesa au conseil na nzembo na yo na oloba na yo ngam na pesa au conseil lokola yo tiza karina loba na yo biso to loba na ngam na pesa au conseil tonto lama témoin vinanga rojani wa melotembe na nzembo no liboso yemba na se yoko yemba oyemba oro tenir 6 chansons oyemba bo en live voye kaukat tobi misaba secret na yo héritier oyebi yango bien nga directeur technique à orchestre ingénieur de son yo ba rotia na chorale mais ba MC Tade café room miel yoza première voix batie eboa Olivier totie bino na ba décibel moko totie na ba niveau na o ba technicien ba la nanga totie bino micro na niveau moko vono ebima ta et tu te sali tout pose à l'héritier vono ebima c'est que je dis vraiment no ngwana essoufflement yo mankana jipekis ça est sali demi-ton yo yebisa ke noté na sali demi-ton te po massa no on a les étoiles ba papa la ba mbongo sila yo obi na sali demi-ton te to so anu ngwana otinda Karine abengo na téléphone lobby ya oera zana fiesta yo pe piata pelo monde so pa ke lobby entaba tindi batu ba ke no menacer DJ Abdul la tongo naza o na obimisa kutu Deborah ezana onga 1% nana makambu na ye nana makambu na ye o Sankara loba kutu amuke na bosera beseti na niveau Sankara bomona siko face ya Billy Chang kina lungu na face ya ki ADT ki logique ya costume cravate na lati na obima bo ADT envoyer les messages na face à monsieur Toumen héritier oyebi esprit nanga oyebi yango bien na esprit koleka yo meladi manga meladi mbate comprendre na meladi mbate ngana meladi mbate mena esprit biso telemisa musée Kabila musée cortège musée Kabila oyebi lisolo batu tu bakima plus de 10 000 étudiants bakima totika la na masa na moto donc yo soti so la wera biso totala yo to ba yu materiche to ba yu mate marambo kutu bataliban na boko tango te ali na biso bana nda to so la ngosiko to tanda moto yebani et yo ko la na ba fere ba bil ba binombe ba jide te boyema ne boyaki voino ebima so to sala to no sa tricage to pesa micro awera na 8 to tio na 9 parce que on a souffleté mais so to bito tio na niveau moko na ba café room abomayo na bikisa na Lubumbashi yo oyemba no bien na boy na bité ko za faux chanteur mais on a souffle à chanter
On a soufflé la chanter. Na biso na Lubumbashi. Café ou matika na Gishasa. Nzembo ingele mai ba miela mekia katani tada mekia katani déplique mekia katani et comme mukili mo bimengo bela hérité ya kena kata courant nga oye bien na ebisi wera na ebisi les rois de la forêt président ozo teka ba soldat na yo oteka ba soldat na yo jamais o ya soldat na biso comprendre. Waza soda na biso toko reverser richete na kata courant oyebi mais yo ya sola ke yo ya na wili toka yo relation ni on na kin mutambongo tangela mutambongo. On a vu, on part en Suisse, on met une date pour la Suisse parce que la date de la Suisse elle était déjà pendant qu'on était sur les Adidas Arena, la date du 15 juin était déjà sortie. Est-ce que tu étais sceptique, Ndomboli, en toute franchise? Bon, déjà se battre dans deux tableaux c'est pas facile. C'est pas facile parce que Kuna pose un résultat, sachant qu'il y a un autre derrière aussi, il faut dire résultat. Ouais. Ça passe. Il y a peine à passer. Surtout que Genève, ça part au ralenti. Donc c'était un peu frustrant. On disait, putain, merde. Vraiment, oui, c'est ça combat, hein. Mais à l'arrivée, quand tu vois que le résultat, on en discutait, effectivement. Ah ouais. À l'arrivée, quand j'ai vu le résultat, en plus, ça s'est passé le jour J. Parce que jusqu'à là, ma place était ils ont qu'une était. Quand on a salle vidéo, on a vu voiture, on a raboué. Ah, ma place, je vois, oh, ma place, c'est comme au Kendi, remontada. Et dans mon CV, je peux dire que, par exemple, j'ai participé à la réussite de l'Adidas Arena, j'ai participé à la réussite du concert de Genève, ma CV. C'est ce que je veux dire. Bien, maintenant, on a l'obaté qui est dans salle. Non, ça, les artistes. Ça va pas ou quoi? Dis-moi réellement, Ndombolino, pour toi, You Arena, c'était quoi exactement? You Arena, c'est un manque de respect à l'artiste. Le concert est dans 6 mois. Tout ça, et tout ça, dans 5 mois. Bon, le Bakena, vous venez raconter des bêtises pour le nuire. Avec le lot Batmissou, remboursé, cousine n'a pas le remboursement n'a été. Comment expliquer ça? Vous venez en mentir à ce point. Surtout l'histoire de 2600 billets. J'espère que Botéani compagne et vouloir salir son image, l'humilier en plus de ça. Or que Nabinomo Boydi que ça faux. Et on a tout naïbango pour expliquer biso ING. Parce que You Arena quand même, on ouvre la billetterie de You Arena le 5 septembre. Batini biso document mo boy ouverture le 6 août. Je persiste à dire que c'était un complot pour faire gagner du temps à quelqu'un. Au date, fallait pas bête en juin, pas bête ici. Juin, les qui? Je pense que tu m'as compris. Je m'incline. Ndombolino, pour toi, ING Arena, c'est une réussite. Au prochain concert, qu'est-ce qu'il faudrait peut-être améliorer? Moi, ne retenir qu'à témoignage à ma femme. Je pense que bon, j'ai rien à lui apprendre, hein, ça, mon tabanda musique, moi j'étais un bébé, hein. Par rapport à playlist, je pense qu'il y aura toujours des classiques de chaque album. C'est-à-dire, si le temps il est court, ça va medley, comme certains ils font. Des pots pourris, quoi, oui. Voilà. Chaque album, on tient moi un classique. Tiens-moi classique, mon Soyons toujours concentrés comme les tireurs d'élite. En pleine Soyabo, il n'y a qu'à distraction. Daniela Kamoigne, je tiendrai ma promesse de te gâter, de te voir toujours à l'allégresse. Fergola Nzembo, Wet MC, dans nos bêtes la bisson, on a concerté. Tous les 12, Moula Lipanda. Wet MC, Daniela Kamoigne, crois-moi, Ezaba, j'étais bientôt l'apogée. C'est notre histoire d'amour, Tembetendo Teko, comme réalité Kamo, quel que soit banditisme, bas sourire. Les népotismes dans notre empire d'amour, Daniela. Fergola Nzembo, nous yembango what and see. Tous les on a concert, tout bina. Non, bin sabison Nzembo, on a temi, tous les on a concert le 12 euros. Il faut qu'on te donne Nzembo, what and see. Parce qu'ils ont kati na rumba, ils ont le logo, moi, na kati. Les padres, les 12. Ordre et Pissami, les padres confirment sa présence dans la ville à Bruxelles pour l'événement les 12. Gauloise et Gauloise Gladiator, Tsumba Billet. Donc, place, il y a 600 places.
Tous en a 30, tous en a 300 billets. Il y a 150 €. Tous en a 300 billets à 250 €. Sokoza Gaulois, Sokoza Gauloise, Sokoza Gladiator, Sokoza Mélomane à rumba congolaise. Soko lingo savouré. Rumba li pendant faire la bête en 2010. Soko lingo yoka susunigi faire imba qui ba se à rumba congolaise. Na stade des martyrs. C'est le moment, le 12 Oyo. Concert ko bana 20h et concert na X temps. Ils ont concert été mais ils ont fête parce que faire de la kuyemba ba ba la champagne ba la champagne ba la sucré parce que sous table na yo sous bien 150 €. Aux ananyos wana ko lia ko mela eza ambiance eza fête indépendance ya Congo parce que ba belge ba coloniser ki biso mais faire regola sko ko coloniser bango siko na rumba congolaise ako yembela bango indépendance chacha tozuwi oli panda chacha to gagner azoena basangani indépendance chacha tozuwi au table ronde chacha tos gagner fergola ko yembela ba belge et pas na bango ndiga yembela ki bango na 2024 na festival bango couleur café. Mais ce que cette fois-ci faire ko yembango na katia salle bango wa belge pe ba rosala bobo santé ki ba gaulois mindele bazali alors ba gaulois na ba gauloise motivation zala toujours au top na yoka baloba les spirituels attirent les physiques na boyi ba critique ndoto nanga sans polémique et koko kisama un jour ekoya tokota nango ngana ye ensemble bino bato active ni to lwa biso keno faire quoi ba instrumentiste renommé te na tiblo Michel Bassi wana bomoni ba uti na Kenya nande biso Sevirols bango de ba accompagner ka Mr Fleuve ya Nigeria na ba concert na yi ba album na yi nyoso eza ba artiste congolais wana de ba arrange la ba nzembo ba komela ba texte Sevirols ta kuma ba texte arrangera Sevirols na Michel Bassi de ba arrange la ka Mr Fleuve musique mais ce que tu as ba takti dinet ba ko sabino subo titre me betaka Sevirols na Facebook ko mona betaka Michel Bassi na Facebook ko zwa ozo ba image bango ya lobby soirée wa samedi à lobby bazala ki kuna de concert munene zala ki na Niger na Kenya alors tant va ba finga ferry ba dénigré ferry ba bossa na vérité et actualité ba bossa na vérité ya musique congolaise alors ba comme ko tepate ba mo ganga po baza sur na place ti ba moni ki ba baza inconsommable alors pour ba consommer ba fuba na lokuta moko bona net pour baza siko place alors place wana siko ba golo ba ko mikolo méchant ba golo ba ko mi série ba linga suma seki na artiste na bango te atuka ba golo atuki ne ka bongo moto a déconné na faire tozui toute une semaine to sukoli to lukana ba imaginer akala to ko luke pa na bango so ezala ndenge nini to yena ona net po yoko finga faire te au parle vous avez le côté ko finga faire toute sa salité faire déjà multimillionnaire il gagne beaucoup stratégie na tiamo ya la vie streaming zo PC mbongo stratégie na ba boutique na PC mbongo ba bière na ainsi de suite c'est de l'argent mais bino bomo na ngote à part musique il offre pour la créer déjà écosystème za derrière ils ont tourné